www.potonapoto www.potonapoto nalobi ya moto mutako utane poto mutako za lara danger ko za sa perte ezaka faux pour mboka na biso bana faux système on comprend luambo na bomo ya amoni monument na été ya kolinga Anya Star bibino ko bandeni bokitsa bato pecho na lokota lokwa na fulwa tango zolo bakina ba ifasik na ngala ko permettre yo te lo bayango yo simi musala aussi mi micro na ndenga ki ya pi petit ya pie vient na ye pi petit ya vient moko za na chaîne et pas simbi so micro et puis siko yo muto tangeli yango to eka na divagation na regretter à trop na lingaka petite sœur wana mingi hein petite sœur wana atika biso lelo yo tika molimo ne pe mana kimia pour votre information na kolinga pik mete www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, les Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, on a les Mbokate de la presse, toujours dans le système Infukama, des éléments, interprètent tout ça, on a bien donc une émission Nabino Tala Lelo. L'émission Nzamba Sali Mikolo. L'émission est psychologue qui a des sonamba destination. L'émission est Mbagamutu tout à distinguer un domaine. Puis l'émission est un parcours dans le stade de Zaginani. Beaucoup minani. Yango intitulé Tala Lelo. Sans plus tarder, dans l'émission Tala Lelo, tous un invité n'a pas auto partager ne boiba mingi au boiba qui était à travers il y a Azali Bongo artiste et puis Azali Muto pas défendre rapé Moussala pe ya masolo na biso pe ya presse comme confrère nangai il s'agit de Papa Griff autour de beta masolo mais quant à moi je tiens à remercier patron ya site Oyoyo Lamine Ndovo et pourquoi pas na Flozi la Belle de Belle na baka toujours tant moni Flozi la Belle de Belle na mona toujours mère Mila Bella Dinganga c'est-à-dire mère Mila Bella Dinganga madame nanga vraiment na peso ba mbote ba gros bisous si vous allez vraiment na pesi mbote na Mima Wetu en tout cas merci maman Mima Wetu merci pour nous ala oza ponanga mbote Papa Griff ouais Mbokate de la presse, bonjour. Mbote Papa Griff Kande Zara toujours. Papa Griff fait ça na baïba partout dans le monde. Au baïbi, mais zapi mbali boso tous en boso mikota lelo. Zapi mbali boso te mais obitela bon comment parcours muke Papa Griff avant kota na musala o ya kotonga Papa Griff azara nani. Bon, merci à trop. Na pesi d'abord batunyo sous bazota la biso de partout. Na bige poto na poto eza site mo eza trop suivi. Alors bato baïbi ngate Papa Griff Lengante, le grand Boulangandu, Kokobar de la SAP, voyant savant de la SAP, docteur en philosophie de l'art d'habillement, commandant suprême de justice de la SAP, le descendant du roi Salomon, le successeur d'Engance Servos Niarkos, la voix de la SAP, porte-parole de Jésus-Christ, évangéliste de l'art d'habillement, missionnaire de la SAP, initiateur de la dite journée mondiale de la SAP, bref, sapeur d'État, collègue à chef de l'État, tout sur le plan d'étatique. Napesi Banamai Nangambote, Obama na State, na Sefa Sassungwesu, na Angola Eduardo Santos et puis na Kini Kabila. Donc nous sommes des collègues sur le plan d'étatique. C'est-à-dire Bango Bazokumba Melamboga sur le plan politique et Nganazokumba Melasap au Bango Pe Banakati. Donc Bato Baebingaïté, bref, Nazar artiste et philosophe. Bossi Botanga na Bible mais Bozara qui dit Batro pour na plaisir mondain. Naebi ke Boeba na Kombo Roi Salomon et Lelo Papa Griff. Voilà. Baïba quand on a Kombo Roi Salomon, Tala Lelo Papa Griff Kombo non Papa Griff est bien non wapi. Le nom le plus proche de la SAP, c'est-à-dire Rosa ba Koutire Nyonstu o Yoyebi o Baebana. Donc ça na Koutire Morote Kombo neza proche na Marambabiema. Donc Papa Griff, le nom le plus proche de la SAP et sa tête tourne autour de la culture. Donc Mutunanga, ma tête. Donc, et tournera autour de la culture. Donc, voilà. Papa Griff, ça va vraiment bien. Tu es ma solo, mais il faut attendre. Tu y a ma solo. Tu as kaka, équipe mosusu ya lopa to ka ba kemi kili Papa Griff nga no to solo tina ministère affaires étrangères na ba sapa ya Papa Griff tala lelo ba kendate na ebite ezalaki nini. To ezalaka intimidation ka ngo intimider ka bato ba mona ka lokwa bango kuna ba kepoto yo po ngo intimider po nga na za na ministère affaires étrangères ezalaki nini. To puissance ndezate ba yon ba bloquer ke ba finaki yo. Bon, mututu aza libre na penser na ya raisonner o ya zo raisonner.
mais ce qui est vrai ceux qui mutatindi batu déjà mikili ce que soka lobi tinda deuxième groupe difficulté nani otinda mutu te Papa Griff nini boy le quoi yo répondre na place nanga ça va so nga mona zo répondre les sous-souké mutu akomona mikili pona eza blocage eza difficile mais liboso bazaki bloqué te ezaki difficulté pourquoi donc mikili pona ngeza bombote pour vider et puis mbisi ya okauka fumbwa et puis même bandaka la koute diara mikili kene na aéroport oyeba pena dumar et die mikili bongo siko mutu ngana mona na ngango danger te sauf que problème na ngeza naza trop nationaliste donc naza souka na patrie donc nazo tala beaucoup plus mbongo mboka nanga et puis voilà et pas mindelenge lobela nga rien donc place na ngeza kuna te poto na poto na lobby ya moto mutako utane poto mutako za na lara danger ko za sa perte sa perte est état d'esprit faut la philosophie à ça c'est une art qui est très importante dans la vie humaine sur la terre qui nous enseigne l'hygiène la propreté la santé et qui donne la qualification d'une personne physique tu baba na nchiki na uniforme na bango tu baba soda na bateni na bango tu baba docteur na ba robe na bango tu baba avocat na ba magistrat na ba toge na bango mutali bon mapé na marque na donc côté net ya ba makamba formé omoni ezaka faux pour mboka na biso bana faux système on comprend loambo na bomo ya amoni monument na été donc sentiment zate or biso ba makambo ça message maman na gouvernement mais nazo expliquer bango ti bon gouvernement sans population ba gouverner nini nazo expliquer on comprend ezaka gouvernement te mutu musu pa koza pena bali condamner à danger ah non moi na mayo asali trop to bunda to sa ela tabwe mais à Jésus bendana tuzo tala kaka c'est bon Papa Griff tuzo tala la kaka Papa Griff to betana du solo Papa Griff manager tala lelo ngamoko pele mboka te de la presse nazalaki wana nazalaki na Agnastar nazalaki na Papa Griff na sisi ko interview Agnastar sisi ko interview Papa Griff mais tala lelo bazali sous-souté vraie version utaka na monoko ya Papa Griff ye moko mais sano ba rimé koto mususu jaka lokola Papa Griff anoke ki manager azo manager me na baja moka lokolo na ibite vo expliquer on rapona ya kolinga Agnastar ah bebi bino ko bandeni bokitsa bato pecho na lokota e lokwa na fulwa na lokota e tala omoni babenga ngone balara babora basu yana ba coach ya ba kaichu wana pecho na lata balara et puis poussière rebelle tina makolo na ibite yozo lobela nani juste Agnastar ozalaki manager na yetu zalaki ngai yo Anya kuna na Oshwe A46 si je me souviens bien ah ko pesinga souci paix à son âme oui il faut tout respecter rabat paix à son âme sonde na regretter à trop na lingara petite sœur wana mingi hein petite sœur wana atika biso lelo yo tika molimo ne pe manakimia webi mutsoka kufi il faut quelque part to baka ko respecter batu bakufa un peu de respect s'il vous plaît mutu akufi te mutu za envie to bat ba otale quand même za télévision bat ba otale ba mona ke non pe son âme mutu akufi depuis atika biso mo ezo tchani na mato ya bat Papa Griff nazo laksake il faut ko respecter batu bakufa eza ne soni ndem tezo sala yo Papa Griff nazara na souci makasi sœur Marie Messa munenga kufa jour na ko ngo chair de poule na ko kanisa mko mususu na sa l'émission téléphone les brr nani na sur Papa Griff nani sœur Marie ba cotissier na téléphone ah Papa Griff et ça a plaisir un journal à télé renou assez vous comprenez bon ba qualité ba sœur wana tinde lelo bakufi ezolakisa ke biso peto okufa mais faut quand même moins respect anya oyo zoloba wana nazo yeba anya oyo zoloba wana te ozalaki manager na ye liboso émission tala lelo na micro na biso oyo omoni vérité za vérité vérité siko eza nini Papa Griff parce que le soleil betami ki non c'est ba ndenge masolongo etambola Papa Griff manager mais koto msako mo ki non ndenga bolingo yango ce meilleur faut ça okima ngozo ECP a sona mbeneni Papa Griff yo lo baka bien batu biso to bike yo lo baka metale loko so lo bate webi ani te yo mtu lobi na ko lo bate ngezo sala nga passe okima koto Marie Misamu okina ba nazo ngana la soto respecter batu bakufa ozo comprendre ndipo na onani akufa lobi hein
tambola na ba journaliste et tout na ba chaîne news tout na kombo zo tout na ba roye biso ke azalaka lisusu te. Donc soka azalaka ce n'est pas un problème, mais nga problème nanga tout respecter bato badaya na ye barake na zalaka na anya mona lokotaka na fulu na ebite so oyo zoloba wana anya zaki danseuse oyo ngana to zalaki naye ouais oyo ngana to zalaki naye na pesi lambio masananga mbote ya Trondo Kandombe et puis na professeur Bron. Voilà, lambio lelo yo faut féliciter sur 10 bana oyo ya bimisa 9 babala. Donc nani babala te suba comme na bango te na souhaiter bango plein de bonnes choses na ba mabala na bango place bazali. Moi je pense que besoin que éducation est bien pas ba parents et puis na groupe bakola ki bien on a babala. Bon oyo zolo bana na ebité ce qui pas bala. Ce pas bala bon, les gens on pona mutu nyosu gloire à Dieu, mais on dirait na ebité. Moni na yeba ki na zolokota anya moko na zoloba wana donc yo moko ke koto na ibete na yeba ka lokola pa on go expliquer biso ni ngana zolobela anya mususu yo zolobela anya mususu anya star oya danseuse oya salaka groupe na ye papa griffe manager ngana zoloba na uta déjà kolobelo na lokota na fulu sapatu poussière rebelle na yeba ekutu tege ye a rappeler nga oza vie nanga na kotisi idéologie na sali Africa Dance na maître Bron aye to bani ko travailler na ye ya kanisa ke bon selon ye hein ngai na yebaki te ke souci na ngezaki bano nan ba botite quoi ba petio bazana en fraîche ya ko encadrer bango et non ba petit ba WhatsApp ko ya nga na lingi te ke ba petit o nga na zo ko encadrer Africa Dance ba ya ka ki dance pour na kindumba et puis papa Greffe azaki le ngo expliquer biso nini papa Greffe nazo loba nazo pesa ba critère ya école de danse Africa Dance oyo lobi wana nazo yeba ete mais nga nazo laksoka ke ba critère pour na rozala na Africa Dance ne faut pas zala pour y déjà ça botaki vous comprenez yeba ki onka botaki nazo yebisa yo na lobi ko bota mususu il faut ba yebisa yo te yo bien monter ba fier belé lelo yo akotika moi na palin ou bien bota 3 4 mobala lingi pa wanga ni bana wana ko yesa biso na ba tolo partout dans le monde parce que depuis que papa Greffe monta monoko aloba ka il s'agit aloba vérité mais ti siko zo expliquer ba fan no pe partout dans le monde te ba ibate ni ne sali que un instant ta que manager na boka bwana na lobi na ebisi so zo na loba na anglais so in anglais I'm student at GMA English Universal. I don't study at Aescentia. Donc, na oti ko expliquer. Non, mais non, toujours le bâti. Ou est anglais, na pesi teacher na ngambo te teacher. Donc, ou est anglais, ou toujours bêta on a nenga danger ensemble avec bureau nanga Freddy Lukove et na petite sœur Cynthia Miyoto. Na lobi ba makambo wana oya anya oyo zoloba wana pour na za la cour et puis bref. Paix à son âme, tika moto a koufi, molimone pe manakimia. Et puis, moi, je continue le travail. C'est bien, vous continuez toujours des papa Greffe, mais Moussala peut pas s'engager pena moi bolingote pour kindara ta le long de souki. Donc, on a signé à lobby que son âme repose à paix. À propos de Anya, naebara Anya, moko asi akufa. Et puis, naebite, souka akufa te na oyo ka information na TV, Anya boy, nga naebi ka akufa. Paix à son âme, moi je continue. Mais makoko sangisa makambo ya musique na bolingo kasi faut pe goût et correspondre. Non, oh yozolo ba makambo sunga na vitesse pe puis balobi su na pesa so information mususu. Ba yoka information mususu balobi ke non papa Greffe dans Anya sali akoyi na faux poule po akoko koya na maboko ya manager mo azada muta ba rando na batu. Ça dit que mutako benga na États-Unis bo papa Greffe na solo kana ite. Abenga na Lyon, abenga na Genève, abenga na Guinée Conakry ndenge moko. Yango moni musala ya mwana batu tambo nango te mwana taki koto bolingo na koto muta ba rando a manager za musika na bino ba contrôler ba pela ba tout ça va mais ngana solo la na ba teli banda trop petit na ngaza na digando bulanga ndo ebi vous comprenez donc ngai ezo déranger na ngonga te tuna olikambo oyo ya rando yo za muta rando manager muta est-ce que ko simba tala lelo ngana za muta rando na eba te nga problème na ngeza na zakaka logique. Et mutu soki a koki logique te nde après amoni yango rando mais nga za muta rando te nga za muta droit na za mutu ya ba qu'est-ce qu'on dit muta ba principe donc nga na muta ba principe soki na ba principe to yokanité en tout cas et aussi mbate donc à propos à petit wana luka na ebité mais pour votre information na kolinga pic mete
Vous comprenez? Donc, on a pu mettre peuple autochtone dans le coin et puis bon, voilà quoi. Papa Griff, quand on a posé une question, on a dit pardonnez-moi, on a dit Moussando au Salam Sala. Est-ce que Papa Griff a tangé la ngope, n'engé msusu, ngai limbogate de la presse nazala nanzela ifasiki, ou éclairci pe batunengo au pété la bombe masolo masolo. Tangé la nini? Moussa na la presse. Ah, 30 ans. D'ailleurs, on a profité dans cette occasion. Le lot, on a aussi 30 ans à la télévision. 30 ans à la télévision, c'est-à-dire il y a un spectacle à Magamba formé. Et bah coordonné na bossa na go signaler ça peut le balegi nga premier ministre Mbogani Ayambaye nga jana lega bepoko wana donc moi makambeze belé mais à ce qui concerne 30 ans la presse et puis si sous produit à idée donc le lot structure commis à présidence de la SAP Maramba SAP tout ça là on a structure présidentielle donc tout ça là conformément à peu près ndenge moni ba poste à autorité politique bazali donc tout ça en République de la SAP un pays dans un pays, né dans la République démocratique du Congo, nakati la République démocratique du Congo, dans un pays Mogo, République de la SAP. Vous comprenez la question nangai? Question nangai zali que Papa Griff a aussi ma micro. Est-ce que azalata na brevet, tu na licence ya musa na ya tangelango? Si ça ligamba presse, bon comme ça na zongi la ligamba. Aussi ça né yango na libos. Il faut botu na ba prof na bina ba efasik bien. Botu na bango c'est mot pas Basile Papa Griff. Vous comprenez? Et puis, ceux qui balingi baroye biso vérité que non, on a un coach, on a en réalité on a capacité à recteur. Bon mon abat na bimisati. Le Papa Griff surtout comprendre, bon comprendre bino bana kin bana monde entier, mais mina bela dinganga, c'est-à-dire que comprendre kaka mima wetu, bon comprendre bino que Papa Griff abeto mo epeto ke no pete po ezelo ko ucha panzi na mbanzi. Oronga teke umulike mutakwesa ko isami bonga kaka ko isama bo kwense. To tika na biso to changer na solo solo pour comprendre que ezaka système ya poussa na vanda lokola Papa Griff a pire petit ba to belé moi espace na teva simi miko abandi ko palola na etala lelo pe amo ba téléphone pe ko sonner ba benga na cadre ka esprit mais nchiki rien presso bokoti na loyenge faut bo sala ke fort boye ba bateau ba banda yango tant ba tout na yo ozolo belo ko ngote tisiko on na lobi ba premier ministre bazo betela bino le solo très bien te na ifasik na yebiso tuna c'est mot pas Basile alias tu na te balobi yonde yebisa bango Papa Griff ozo kima boy pona yo poser nga question pour yo yeba et puis bateau bazo landa biso ba yeba question yo zui courage peut-être mon amso est facile à zui courage wanate vous comprenez donc le loyo ce qui na lobi na zonga esu na facile ezaki na simba cré pour na déformer le sous-marin presse Poto na poto. Papa Griff tout le monde a à télé dans le salon. Est-ce que Papa Griff bateau bazarana et puis basere tout vaka? Donc avant na zonga ana na za formateur ya ba journaliste et na ba animateur culturel. Ndenge esprit kaka. Tout c'est fait par l'esprit, non? Vous comprenez? Donc, on a un formateur, il y a des journalistes, même réalisateurs. Ça dit tout au Monica na débutant oye, ngamona lekina sima caméra, Nathalie le système ya oncle tanga na ista yo mona yango zo sala Papa Griff. Côté contre jour tous les gaboye na vani Nathalie image c'est bon. Donc, c'est pour vous dire que je fais même la réalisation. Donc, c'est-à-dire naza na diverses potentialités dans le monde de la presse. Na ebi trop yango moyo na format batu musu lelo yo ba koma pe ba autorité na kati mboka. Ba journaliste belé lelo so na lobina banda ko panza bango. Vous comprenez? Et o azara pena na kombo tel. Siko na linga bango mo ba reconnaître. Mais le gars va reconnaître raté na forcer naturité. Yango na ngana laksa bango ke boulot ngana laksa rabino tala kut nazo sala ngo bien ko le rabino et sali ke bino pe bozwa temps botala yango. Donc makamba ifasik wana na ngwe bango lelo ifasik e formera batu mais ifasik wana ba oyo bazo former baza dignité na presse. Na bo koloba mwa makambe belé yeba ke presse lelo yakini esi ebeba yango le peut kotika ndenge jebe nazo laksa OK esi ebeba vous comprenez ba réalité belé ce no bina bana obimisa o banomona ke na raison mais peut-être mutu mususu ko leseye donc presse o ngana yebi eza presse ya oyote na so no bina bando donc la presse ebeba yango pe Papa Griff simba mo miko poso Papa Griff nani presse ezalaki mana na tout droit mais m sur le lo ngo suka no kaka ça perd kaka oyebinga bien te nazala ozo ko no bate po ni Papa biso to yebike popol mupasu la tanga na ina botala tala zala na ifasik siko yo ti siko zolo belo te bani ko critiquer presse tala yo mutu zoloba
kotanga na bino na ina na obolo barabotanga na ina petit frère nanga popol na pese mbota trop zo ya okutanise na libanga pourquoi donc ina na bino obolo ba selon po ye na pese exemple muto nga na solo na ye wana za petit na ngai na pese mbote na Olanda ye me petit zo lo ba rien yo fo lo baraki wana le grand boulangandu kokobar de la SAP. Vous comprenez? Maintenant, on a dit que mon ami Lobela. À ce qui concerne bana nyonsu yo zoloba isawana. Il y a ina na lobi hein, ezala ina, ezala ifasik. Peut-être ebele bazo kende bazo sur moi quelque chose. Mais tant bazo ya bazo l'accent par rapport ya biso batu oyo to yebi TV bien. Ça dit otalebo o mutu moko boazaki na TVT au commissaire pe na TV a komi ko sala émission yo moko tali ngana sana RTNCD. Na sala na OZRT à l'époque ngai. Na sala na Canal Kin, na sala na Canal Futur. Na sala na et pas Molière Nemalemba so tunier donc c'était papa gift que nous sommes membres so tobito que na so mulaibo comprendre papa gift que na na kada ki petit na système a poussa kana vanda nanya za wana tala somba lobabo annonces arabo des annonces arabo kota mabanga le kana ngana ninga ta normal papa gift kasi pa yango kasi yo posimi miko yango na pesumi osimi miko omba fasik na bino betela tolo. En réalité, tout le monde avait un pourcentage. Parce que les universités, et bimisi, grand journaliste, tant aux autres, il faut que nous allons permettre de c'est-à-dire que nous allons permettre de dénigrer. Yo si mi musala aussi mi micro na nenga qui est puis petit à pied vient naie, puis petit à vieux mon na chaîne et pas simbiso micro. Et puis si go yo muto tangeli yango to na divagation. OK, to go dénigrer, nga go dénigrer musana ote. Yo na ninga divagation et puis papa qui faut vraiment ba c'est quand même bien au défendre place au yotanga qui a tous soit une notion il y a pas de problème ngana yebi ke facile que zo ko sabaté lo moté yango moni batu musuba ah ba c'est facile bandumba oyo kangote otikali ni hein papa griffe to betano le solo papa griffe to betali solo toujours qui épé na ba élection kala mingi te na bitema initiative ya dialogue ndenge chef de l'état betali le solo na bité pona yo vraiment dialogue est bien. Na vie photo dialogue mais dialogue ango. Tout dialogue ango na objectif poursuivi nini. Ordre du jour egozala nini. Là maintenant toujours il y a phase il y a un intello. Donc ordre du jour il y a dialogue eza nini. Dialogue eza bien. Mais dialogue ango par rapport il y a nini. C'est ça oyoyo ngai na ko soutenir dialogue te na ko boya pe dialogue te dialogue na lingi et salama mais par rapport ya nini c'est bon par rapport à nini est-ce que papa Griff a pensé à que un jour à côté na politique non mais nga déjà na ote ko yebisowa nazo bimisa déjà gouvernement ya polyculture gouvernement ya politique ya culture. Donc, présidence de la SAP, nous avons la présidence, nous avons un pays dans un pays, nous avons Congo, nous avons la République de Saper, et puis, donc, ils ont la présidence ou ils ont institution. Ils ont 8 chances sur l'institution. Donc, institution, il y a SAP, Yeyo, et puis, institution, Mbeko, et Salama, nous avons gouvernement, il y a polyculture. Gouvernement, il y a politique, il y a culture. Sans politique, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous sommes Salamara, ils ont tout autour, il y a politique. Voilà. Ils ont la culture, ils ont la SAP, ils ont la tout. Culture, ils ont un ministère. Poto na poto. Bien, dans l'émission, tu as invité à partager à travers Yazali Bongo, Papa Griff, ou bien Saper, journaliste, Seloye, Ngana Liboso de Seloye, jeunesse Seloye, n'a pas Sambote Bongo, na Freddy Mahimba, n'a pas Sambote Bongo, na Mère Mila Bella Dinganga, c'est-à-dire que Mère Mila Bella Dinganga, n'a pas Sambote na Madoli Godi. Madoli Godi, en tout cas, Madoli Godi, ou ana moni mamoko, famille Godi, Mobimba Senta Bombo Batutu, Pesambote Bongo na Mimawetu, pourquoi pas na Baïno, ça va soutenir partout dans le monde, dans les États-Unis, Guinée, le Kenya, Chinois Noir, Moutafima Fima Jésus, et pourquoi pas na monter dans son Neville, Gonfé Image, Arnon Vouma, Patron Institut Nabiso, Lamine Dovo Monsakoli, Papa Griff, tout le monde cité une émission Nabiso, mais n'a évité vraiment de retenir l'émission Talalelo. Bon. Nalingana profiter d'abord on a PSAP quelques mots na bato bazola na biso libanda
donc Ino de Canada, site merci na site au Sailanga www.papagriffe.com. Ah, vous savez pas site. Ah, non le bien. Et à la danger. Non, mon danger. Est-ce qu'on maîtriser bateau, maîtriser chinois, non maîtriser journaliste, maîtriser monteur Papa Griffe. Responsabilité déjà il y a un manager déjà et baby nango qui ka buta le lokmo lo bagé personne mais bon ko ça l'entreprise parce que les entreprises mo bimande to mona ragande to mona chaîne ya ndeko nanga plus mobile RTG siko yo elo nyezo kamuso na nyonso parce que ndena yebi ndongo zalaka ko vana mana batuma mingi te na ba onga na neti nani parce que bati belo za na bango ezalaka après wana bumbu tangira nga neti banani ngana tanta yombo bendo za no kaya moko neti nani ndes da to mo cité déjà ngana yo to yebi o to zoloba Papa Griffe azana Papa Griffe ana conflit na mutu te Papa Griffe alingi mutu pour preuve na yemba ape mo ba plan ba massa wana hein de l'enfunda de la forêt ayembango tolingana tosalisana tozali bato ekolo moko yawe atinda biso tolingana yawe penza limbisani bango ata na yebi nzembu te me message nanga tolingana ya nani ya piano daida Jésus avant kufatika kibiso litea semoko la mulu donc l'amour Papa Griffe vient maintenant quand c'est voilà obi ko za m'encourager Papa Griffe koto ozotunga koto ozoyemba koto simi micro obi ke yo vraiment oza encourager Papa Griffe ngaye yimbela ngo za kaka mais tellement que ingénieur ozelaka zo muke na ye ale azuka muke na ye o pasoli ka selon yo kaka le plus important mutandimanga professeur à l'université Sorbonne on comprend si il faut dire na négropole ou dire tika fleur so kalinga biso vérité Papa Griffe vito vidé pesa mbote na ba talo partout na pesi epe mbote place à négropole king que cérémonie ya vie bombelanga place na ebiga ke sima mikolo to mona na po ezana ngonde ngwana lueza naturel on comprend na kanti pinga Stervos Niarkos lugwa to koti à côté bat badaya voilà c'est pas un problème batunyo sous na pesi bango mbote bazolanda biso en particulier na pesi vraiment bambote les gars na pesi Jikembaya mbote à trop quand on est tout seul là mois de mai tout préparé à toi on a ta base tout préparé donc Jikembaya merci à trop pourquoi pas Aimé Simba élégance donc na Rotterdam pour Guilain Baya yazana London y na Rotterdam mbote à trop idéologie à Sikezo Bima bino batu boza connecté bosa l'effort donc émission à Sikezo ya kumonango ezali les réalités des diaspora bon comprendre et puis voilà donc pour na batunyo sous obalinganga na pesi bango bambo théâtre on contact pe ça là bien merci ba obalinganga na pesi bango bambo théâtre to kanga na losambo nzamba batela biso ba ope balinganga ite na lingi bango ya trote na lingi bango peka adimi atanke ba être aimé donc ba o bakoza na besoin numéro nanga eza 081 90 70 290 081 90 70 290 donc ceux qui ba critique musu ezali bogo solana le mbokati de la presse et puis numéro nanga yangwana il y a pas de problème donc ceux ba question vidée comme ça na greffé ba mikoto o na ngala ta na braza ceux ba question vidée comme ça on continue et puis ça que d'ailleurs ici to chitaki déjà donc on a présenté nanga ngani na web so que nous présenter représenter tenga ozana émission nanga Papa Griffe représenter ba mokoto na yo ba mona parce que yo otambolaka même na mutuka otika ata mama côté zalaka toujours représenter na malade na bino batu ya effacer yangwana ba poser bino question te émission nanga donc tozala na déontologie journalistique omoni siko likambango mambango yango système petit nanga simba miko vie nanga ya simba miko Papa Griffe lakisa biso ba blowa ngana moni okima nchiki soki yo continue bena nchiki olunga ozala intéressant makasi mais c'est pas grave bino faut profiter quand je Papa Griffe est-ce que vous représentez ba blow non donc voilà oyo bilo na lingana lata na braza yango yo donc pour na lingana lata western oyo otu eza ba coupe donc na banda ponelo na olata jour wana et puis ba kokisaki ba makamna bango te bokamwa te sinon non zo ba image bokamwa te eza mundele te
bino mo bozolanda ndenge mwana mai wana westo nazolela tourne internet papa griffe congolais moko azopapenga baplante noko histoire eza simple mutu ya mutu pe kalaka donc lokola mutu ekale yo yebi tukoma na système internet contacter na rotindo ba médaille ba modèle oyo eza ba pièce esalami awa na mboka donc na Congo awa oyo ezosalama na maison Kokobar de la SAP. Moi, je pense que guerre Zamoko. Vous pouvez adresse moment à Kokobar de la SAP. Soué Zamoko, souci Zara qui est expatrié, côté trop, sur le taliban chinois, sur le taliban Bawara, Batebele, Bayarate, qui a bien so fort, mais ils ont vraiment souci. Souci n'a n'a remplacé Bata valablement. N'a sala atelier où on a encadré jeunesse montante. C'est-à-dire que nous avons des jeunes belés, nous avons une émission il y avait les malemba, des lézers, des dégâts par manque de boulot. Souci nangeza, batubachanga maboko, ba soutenir nga de façon que na remplacer Bata valablement. Peuple congolais a l'attaqué loga cher et loga makasi na moins cher. Ou les chinois ba ko marola tsabiso, moi je pense que pour les chinois so ils ont ndinga karaté. Non, c'est un abandon. Mais la forme, moi je pense que Batoubaïbi et Kareza Makasi, mais le gouvernement a biso Batchapé biso Maboko. Sentiment bon est relié à Batu. Mais ceux Bozo d'Amérique a bien population de souffrir. Vraiment, ils ont les sous intéressantes. Donc, merci Nayo, le Mbogatier de la presse, Massa caméraman. Chinois noir. On a participé grand artiste Mboga Oyo, a eu le forme. Merci à trop, na beauté nous sommes remplir. Petit na okomone nani Joël Color na pesi mbote à trop. Na robo ça na pété papa Lopango Freddy Lukove et puis na momi na e Cynthia Miyoto. Petit na nga komone ki manga trop. Lionel grand artiste et puis na pesi batu nyos tout au bazolanda biso mbote à trop papa Greffe azali na e. Nous avons préparé la sortie à gouvernement, à polyculture, gouvernement à SAP. Donc voilà. Merci beaucoup Baïbo Talapso partout dans le monde. Partout dans le monde. Quant à moi, je tiens à remercier les boss de ce site, la mine d'Onvo Moussakoli, pourquoi pas à ma consoeur Cynthia Ligodi. Un grand merci à Madame Mère Mila Bella Dinganga, Madame Mère Mila Bella Dinganga. En tout cas, Madame vraiment n'a pas su mbote si aux ali vraiment des ara toujours n'a pas si mbote na Mimawetu, pas mbote na la belle des belles Flosi la belle des belles. Bien nous sommes vraiment s'abonner na www.potonapoto.com. Merci beaucoup. www.potonapoto